FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisaluna Kisal. Voilà, joyeux Noël, bonne année. Na bande konyo se aux occasions la nanga na moment à partir ya Paris précisément en France et pas wapi na zoami pour na quoi souhaiter bino bonne année et ba joyeux Noël 2000 bonne année 2025 puis ba joyeux Noël Yesu Masia Nazareth Zambe onga na ndimela ya solo pe ya bomoy apambola nga bino mi koleka. Bien-aimé, na souhaiter bino à partir à Paris, je pense à vous, mes frères et sœurs, papa maman bana CFC basoué na nga yango na lingi bino mingi. Département des hommes, département des femmes, département de l'évangélisation, département de la jeunesse, JFC, département a suivi, département école des dimanches, tous les départements, il y a 4 églises CFC, je connais tellement tellement donc tous les départements, sécurité, protocole, Cernet, département il y a honneur, il y a valeur, bino nyonso donc CFC Mobimba. Département nyonso Zambe apambola bino mingi koleka. Comprenez son ochama bo na poche parce que trop de malili bien aimé ba crampe zo salama. Alors na lingi bino mingi CFC Mobimba. Je répète, sécurité ya ba maître singa bino nyonso bo zalaka wana na ko cité ba kombo na bino te Zambe na apambola bino. Secrétariat de l'église, comité de l'église en particulier, comité de l'église kola pambola nga bino bande ko nyonso do sana bino musala na CFC Nzama pambola bino. Tous les pasteurs il y a CFC Nyonso, pasteur Louis, et que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à vous. Bonne année au prophète Chavini. Bonne année à pasteur Bienvenu. Bonne année à maman Annie Pedro. Bonne année à maman Bovindeli. Bonne année à maman Julia Sama. Bonne année à maman Esther Baleoula, Nabande Konyo à CFC. Bonne année à maman Nene Kafouti, département des femmes, j'allais oublier. Département des femmes, un grand département aussi dans l'église centre évangélique de la foi en Christ. Bref, bonne année à CFC Nyonso. Partout à travers le monde. Bonne année na ba maman nyonso. Maman Ariette Mikuiza na États-Unis. Ba maman nyonso ya CFC, ba papa nyonso a CFC, ba frère nyonso, ba sœur nyonso a CFC. Nzambe nanga apambola bino bonne année na bino nyonso. Bonne année na les amis de la foi nyonso, les amis de la foi partout à travers le monde. Les amis de la foi, bonne année et joyeux Noël à vous. Tika Yesu Masia Nazareth Nzamba tata na bino. Jean-Paul Mayata Oazanzamba solo Yesu Masia Nazareth pe ya bomoy apambolanga bino. Na souhaité bonne année son limiango lobaka 3 fois Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Que Jésus-Christ Nazareth vous bénisse. Je vous aime énormément. C'est mercredi 25 décembre. Nous en abine longo pour la clôture. Il y a 17 mercredi. Soyez bénis, joyeux Noël et bonne année 2025 avec Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que le bon Dieu vous bénisse. Nzambe nasali mokili nini Nzambe na ngai na kimi kichasa makambu na yabe awa na poto makambu Nzambe nazongi suna mboko yo biloko ekei bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga kichasa eloko nini Nzambe papa na ngai Dikamni da. Bakosi Mais dikamni bozo lela yo mona nzela. Osanga na mboko yo
Ah, mais benga na zakana mboko. Yaya, nga fina nga makambu na makambu. Nini lisusu dadi? Na yaki poto. Na kimi ba pase Kinshasa. Bana poto ba suninga ba kabeli nga ba biloko ndenge na ndenge, ba congélateur, ba télévision, oyo ba sokolaka bilamba wana ba kabeli ngai. Ba meminga na agence moko ba lobi oche lelo ekomi lelo. Yaya, na tiki biloko, na benga na Kinshasa ekomi tokoma place ba lakisaki biso kuna agence yango. Ezalaka agence te lupango ba. Dadi. Na ya pe kozongela bango awa na kuti bazate. Soko yesika, il faut se renseigner malamu po ba escroquer ote. Au moins na France mobimba. Europe oyo. Surtout na Île-de-France. Île-de-France. Agence ezakaka moko. Nzambe biloko ekei deja. Solo kaka wana eza ba agence te. Agence eza moko ezali FB International. FB International. Donc toto ba FB International cela veut dire Fiston Basende. FB International Fiston Basende. Soko tie biloko na FB International. Yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita. Pourquoi? Parce que okozwa biloko no ya kokoka. Biloko nyonso basoka eloko moko te ya mutu. Soko te dadi beskoke yo FB International yango awa. Siko biloko esekei atolakisi nga FB International yango. Na suka wapi? Nzambe na ngai. Pourquoi makambo ezolanda? Biloko esekei tala erne komona FB International. Nzambe na ngai. Mutuka na cheki ekei ngai. Komi tokisama te. Malasima bako eskoke sute. Omoni FB International. Yango ramassage yango moko. Kati tomona biloko ekei deja na ekomona FB International na beta. Omoni FB International yango dadi besko pour rien. FB International les agences oyasi batindaka puis basaka nini bazwaka. FB International ezakaka na Congo Kinshasa kaka te, sikoyo ebakisi pe ba voyage ya Angola. OK. Lelo pe bato bazotia même espèce awa na France, bato bazwi na Angola. Et mongo pona biso to pe ba nyonso basa pe na mongo aninga tinda. FB International aza agence oza na solution ya ba mabota pe ya mabi ya bato. Na FB International transfert ya mbongo pe salamaka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. C'est moko na Congo pour mutozo mbongo. Même na Angola, ceux qui ont pesi mbongo en France, ne connaissent via partir Angola. Pesi ka numéro na ye, numéro mutakoza ba bengi azui mbongo sans problème. Bon ça la nzambe évangéliste kosi. Na ninga tuna yo boye. Ezala mutoza na mutuka. Ezala mutu yo asumi eloko nyonso oyo aza nango posa. Dadilité ya kanda na kata FB International. Ezala mituka totindaka. Ezala ba meuble biloko ya ndako totindaka. Ozomona aba bangungulu bakoni ya ndenge na ndenge etindamaka. Ba cuisine électrique totindaka. Ba jouer ya bana ekendaka. Boni bato misusu batiaka ba biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka. Ba paquet ya mai ekendaka. Bato misusu na zokende Congo. Aboyi na kosala ba mai asali provision na ye. Soko atie déjà va totindaka pe kendaka mituka ba meuble ba congélateur ba bafle ba instrument nyonso ekendaka. Yango na moni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International. Nandimi na sali erreur. Kobanda lelo vina ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa. Na kobanda kosalela agence FB International. Kuna totindaka pe tozwaka. Epai ya Fiston Basende. Telemela FB International. Façon na kopakola ye akozapa.